Etienne Musantu likasi na kanisi sikasika to bandi ko kabana na tikibino ngai la kai bamba te lobi na damu boy ndena sina 10 na sasa likasi ye likasi ye yadda bai ko na fesa gini marisi ndenge mansa busali wate boya mangai na mbuko ya likas naoki matei bapesi biso matei wana ezalika kampana papate ezalika kampana yote na ezali mpana biso banso toluka nzila pote tuzabudisama batangili biso mibeko nabutu na tuna sirika mumoko muntu mwindu alungo wapi muntu mwindu alungo wapi nda mutusu boko boko reserete ebe mundele alungo wapi batata ba mama mutu oya beyo no ete mutu azali image ndenge tomonaka bafoto soko nga nazali te baza kotalaka ngai na foto oyo ebengamaka baimage normalement na bafoto na biso kokobenga mpe baimage meme foto na yo meme foto soko ya nani mais biso ntango tozalaki bana moke image ezalaki komonana foto ya Yesu de foto ya Sainte Marie ou bien Saint Joseph ou bien Bassin mosusu bawana nde ezalaki kobengama image tamba te yango ezalaki kopesa physionomie ya moto mosusu c'est-à-dire moto mosusu te ebele oyo azalaki awa na kati na mokili abundi etumba babengi ye saint ou bien bangelu ou bien image ya Jésus Yesu mwana nzambe ayaki awa na kati na mokili mpo te yo na ngai tokoka kojunga esika bikonongwaki banda nzambe alobaki ete tosala moto na lolenge na biso moto abebisaki ndenge moto abebisi c'est-à-dire asalaka lisumu ndenge asalaka lisumu kokabwana yaki moto na nzambe na Lubumbashi naokaki nzembo moko bayembaki nakanisi koreki azalaki nayebi te soko boyibi yango obi dirigeant de GTP mais nakanisi boyibi yango oyembango na Kiswahili balubi na kati na nzembo wana mwana mokeka mutozaki yango mokolo te balubi na nzembo te lisumu oyo mwana nzambe akufelaki ngai moto nasalaki yango ngai nani est-ce que ezali papa représentant est-ce que ezali tata pasteur sur régional est-ce que ezali biangenda est-ce que ezali yo ou bien nani mais na mokanda oyo na nzembo wana balubi ete lisumu oyo ekufelaka nkolo Yesu ngai moto nasalaka yango Thank you.
dunia kitakutana, mambo mengi takuwa. Rafiki watu duniani hatuna maisha. Mama Mungu niumbie, nitakufuata tu. Nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Bwana Yesu niumbie, nitakufuata tu. Hata nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Bwana Mungu niumbie, nitakufuata tu. Hata nitakufuata, kufuata mpaka mwisho. Namimikia Bwana Yesu mimi nilitenda, fadhili nipatundikwa mimi nitalipwa. Namimikia Bwana Yesu mimi nilitenda, fadhili nipatundikwa mimi nitalipwa. Bwana Mungu niumbie, nitakufuata tu. Fuata nikakufuata, kufuata mpaka mwisho. Mama, nalibaki ndengai na 10 na mbula tuko sambo na moko na 10 na 71 ans banda na butami sika mwizoni sika wana batata ba mama muntu mwingi walungo wapi batu mwingi awa nalikasi nalibaki yango aventure batu mingi bana na bisu mingi bazali ba savant mais ba savant na bisu bakubongesaka iloko moko te lelo yo soko mundele alubi bon je faire mes bagages na kutika iloko moko te na maboko na bino ubie bakutika biloko nyonso tu ndenge na zia kulubana yango ubie bamutuka botika na biloko nyonso tu mais inutile bokomande ba pièce de rechange na mokili mabiso na kanisi kulungwa wati na lubombashi tokusala ngo na makolo kaba te poate to bangisa mwa vis platine ezali eloko mokenda kati na mutuka kasi pourtant eza na valeur e tozali bamécanicien ebele na lobaki yango ntango molai lobi kuna na kolwezi mbala na mbala ntango tozalaki na classe na 1939 la guerre est éclatée na Belgique donc pendant la guerre 40-45 la guerre ezalaki na poto bana mingi bayaki kotala bafamille na bango c'est-à-dire les fonctionnaires belges oyo bazali kosala na kati na mokili mwa biso mpo bakolonize biso bana na bango bayaki pendant les vacances et dans l'entretemps la guerre a éclaté en Belgique bana ntango wana moyen kozenga na bango ezalaki lisusu te bana na bango batiaki bango bakalasi moko na biso bana bato mwindu na kalasi na biso toyambaki mwana moko wana azalaki no voisin na ngai Pierre Meclo ya soro soko atuti français nga moko na bandi kolenga bapesi nga voisin ya mundele mayela nazalaki komona ye mpambo te azalaki la peau blanche je croyais il était plus intelligent que moi kaba te azali mundele nazali kubanga bapesi nga voisin ya mundele nakanisi ye baleso mingi nayibi te na kotunaka ye et pourtant c'était le contraire mwana wana ntango examen ekokaki atini akomi mwa mokanda aglisi yango na so na pe na bana biso alobi Joseph je voudrais donner mon service je suis ton voisin mais je crois que j'aurai difficile pour répondre aux questions qu'on va nous poser. Je voudrais vous demander un service voisin. Je vous en prie et que ce soit un secret entre vous et moi.
Le secret, c'est de nous donner les réponses sur toutes les questions qu'on va nous poser. Vous allez vite écrire. Préparez-moi toutes les réponses, remettez-les-moi. Comme ça, moi, je vais les copier. Dès que j'ai reçu la note, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas un piège pour le médecin? Un blanc me demandait, à ce que je puisse l'aider. Bon, je vais faire le malin. Eh bien, j'ai préparé une réponse, mais qui était forte sur un sujet. Et je croyais. Toutes les autres questions, réellement, je lui ai donné les réponses exactes. Mais sur une question, j'ai bien voulu tendre aussi, moi, à mon tour, un piège. Je voulais à tout prix connaître si réellement il était plus intelligent que moi. Eh bien, je lui ai préparé une fausse réponse et il a copié bêtement. Déchiré le papier que je voulais donner. Il a tout déchiré. Ah, alors je me suis dit, si je lui donne l'autorisation d'aller présenter, il va avoir un échec. Je lui ai demandé, mais mon cher ami, est-ce que vous êtes en train de mentir? Il dit, mais voisin, mais cette question-là, je n'ai jamais étudié ça. Ah! Mais quand il vous parle en français, aïe aïe aïe, les apparences se trompent. Donc, na makadi sinanga inazaleke kukanisa toujours que mundele alekati mtu mwingi na mayele. Peleki sikawana. Na tayi na putu na tuku kuto na bana na bisu na ba université. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, ou bien en France, ou bien n'importe où. Mais nous m'en avons pas mwingi bazala kama yele. Moni mwana mwindu basole examen ba mundele mwana mwindu bazala kubima tous le premier. Oh. Je répète, les apparences se trompent. Banda tango na bani kumituna. Iye mundele ngai mtu mwindu. La personne fausse réponse, il a copié ça bêtement. Il a fait du plagiat. Banda tango na conclusion na ngai yekende kidogi. Donc bazala kaka bête le kula biso. Ni la kwanza. Siku ya kwanza alafu kunaangalia kule ba papa ba mama kukamwa mundele kasika wasoko mutasali universite na ye kwamba tena moni bato majela batendi hawa na kati na mboka na bisu ya likasi bana na bisu mingi bazali basava tangu na zalake kupesa bana na mai na mwana kinde solo ba intellectuel valable bazali bana oyo bazali na avenir. Mais est-ce que vraiment on arrivera? Est-ce que bakokoka tango bakosirisa baklase na bango okeye na poto okomi ingénieur okomi soko docteur? Est-ce que okoka kosala la réalisation sur le même pied d'égalité qu'un blanc? Moto mwindu alongo wapi? Nzemo ilubi etedi sumo ye babomuna kankoli Yesu ngai moto nasalaki yango. Ngai nasalaki lisumo na ndenge nini? Ngai nazala ngai moto mwindu. Totangi na kati na mukani mwanzambe. Mukolo ya ba menisa kankoli Yesu ekuluzu. Tokenda kisika wana. Kuna mabanga na zelo. Neba duviete muto ya meni naki Yesu kuluzu azalaki muntu mwindu.
mais Israël ezali awa te Israël ezali mosika mutu mwingi wana alongwaki wapi totangi ete ntango aza kotika koluzu toyini lisusu te esika nini bakendaki na ye asalaki mosala nini nsima na yango lisumu oyo ekufulaka mwana nzambe nga moto nasalaki yango en tant que qui batata na bamama nalobaki lobi ntango tozalaki na kolwezi en présence ya mokonzi ya l'état pour la première fois nga nakendaki na putu na 61 le 27 septembre mais ntango tozalaki bana moke vers les années 1923 24 25 26 nazalaki koyoka mwa likambo moko ezali kopesa ngai mwa kaka na kati na motima likambo nazalaki koyoka na mokanda moko baninga na biso baprotestant bazalaki na yango ebengamaka na kikongo vitu vya zai mwa buku wana ezalaki makambo ebele kasi lituni moko ezalaki kuna lituna wana ezalaki kote na bato boye bino bokanisi mputu ezali mokili nini ou bien ezali eloko nini mputu obengaka yango erap yango ezali nini mais kone na kati na mokanda wana elobaki na biso ete mputu ezali mwa mokili moko ya ndenge mosusu mais ndenge nini namonaki ete lokola bango bato bamemelaka biso bamikanda nyonso tu ngai nayibi kotanga pamba te mondele alakisi ngai nayibi kokoma mwa moke nani alakisi ngai mondele banani bamemeli biso makambo ebele eza na biso lelo na kati na mokili mwa biso ube na kati na afrique mondele ba mondele balakisi biso makambo ndenge na ndenge banda motango wana nayibi malamu te mondele azali nzambe mondele solo azali un être tout à fait spécial kaba te banso bazali na biso bango bato basali biso yango bango bato bakosalaka biso yango banda ntango wana vraiment ezalaki lisusu na tutila moto te mondele azali un être spécial alors bakoko mondele abima awa biso nyonso tozali awa ndenge ntango bakangaka biso na 1921 mondele ayaki na basoda ayaki na baninga na ye ayaki na makambo ndenge na ndenge bon nsima na kokangama na biso ezalaki kosalama ndenge nini tozali awa biso nyonso to un simple messager ou bien un planteau parce que alati ekoto ya motani tomoni ye biso banso tomeki kaka akanga biso kaka okama tosinga ye moko obidi alobi na tata na ye alekia bango singa na kingo tokobuje te pone nini azali motinami ya mondele mutu mwindo alonga wapi mutu mwindo alonga wapi mutu yoso to atali alobi ngana komi ndenge boye muninga mutu mwindo alonga wapi bamundele balakisi biso nyonso tu ezali na biso lelo oyo simo ezali mabele ezali awa na kati na mokili mwa biso kasi soko mondele akei na ye nakalisi mwa ya kotonga lisusu ndako na basima ekozala te toyibi libanga yango esika yango ezali kasi pamba te mondele asi akei na ye ya solo tokozola kotonga bandako na biso na potopoto lelo esika nyonso kokenda totongi bandako kitoko kitoko mingi na kati ya biso ingénieur mécanicien
moto ya koroni solo moto za sala très intéressant kasi yo zali ingénieur mécanicien mais toi tu bon moi et loko ezangiyo il faut que recourir bamundele or nos ancêtres tangwana mundele kuma kinene te bakuka ka kusala bibende bazala ka kusala biloko ndenge na ndenge kasi banda mundele ye allez tu abandonner to titi banda tangwana vice platiné ya voiture et loko muke kasi un ingénieur mécanicien noir ako kusala yango te na tina nini et loko nini ezangi biso na lewaki na 61 mbala liboso na kenaka na poto natangaka na boko bamisioni le mpoto ezali mokili moko ya ndenge mosusu esoko totali bato nyonso bazali koyaka na bamundele azala indien avec la peau rouge je le considérais toujours pour un blanc azala baoyo bato ya peau jaune lokola yesu azalaki mundele te yesu azalaki mundele te nini tondimi ete yesu azalaki mundele non yesu azala mundele te soko otali na kati na baimage omoni que c'est une réalité yesu azalaka na ye mundele te bango bazali jaune kasi soko azali esika moko na bamundele na oyo azali peau rouge na oyo azali peau jaune na oyo azali peau blanche bamimoni nde bango bazali na bango bamindele considération na biso bango moko bakoki kosala distinction kasi biso bato mwindu soko un indien abimi awa alati basapati kitoko alati tomoni mundele moko ya kuna azalaki motane mpenza omoni bamosusu oyo bazali jaune soko abimi awa tomonaki mundele moko azali vraiment jaune or ke distinction ezali ngai moto mwindu nazali oyo peau jaune azali peau rouge azali peau blanche azali mais bapeau nyonso te wana bakomimonaka baleki motu mwindo nakendaki na mboka na baindien baindien oyo babengi bango nde baindien sauvage bato wana bakolalaka belona likolo na bangumba ezalaki na mboka na bango kosekana te bazali na ndako te kasi mokolo oyo bamerike bamemaki ngai kuna me nakamwaki ntango tokoyi nazali moko oyo ezali kuna oyo bamerike bavwandi mpo ate bashege bato wana tamba te bazali trop sauvage ntango tokoma wana ale ngai na tuti ya bakosi na ngai na baoyo tokendaki ebien ntango balingi okutala bato wana ndenge bango bakozalaka nga nakanisaki ete kasi bantongo bandako na bango wapi ntango babeki ngunga namoni na montagne na ngumba moko ezokona ale ondire porte efungwani namoni tata moko gaya moko tazali monene awa biso ozali na molai lokola motu wana ntango alati kote na ye ya bapluie d'oiseau elamba na nzisi te eseka ale akiki na singa aye wana molai monene soko soki ngai mopuse boye soko aye awa na kotala ye boye epe ntango akumi wana oyo interprète américain memaki ngai wana arrivé na ye voilà oyo azali mwana papa Simon Kimbangu azali invité du gouvernement américain na délégation na ye alors baye awa pate batala bino curieusement moto oyo amemaki ngai kuna américain wana aliki na moto wana pesa ye mbote ngai mpe na bozoba na ngai nakamati mbote napesa alibi ale kopesa ngai mbote te ye moto mingi boyo ngai napesa yo mbote natali ngai nalati basapata kitoko nalati elamba kitoko eye alati baplini d'oiseau kasi alibi ale lungwa ngai napesa moto mwingi mbote ye lingi ngai nakoma mwingi lokola ye oyo colonel amemaki biso
ye mundele alibi metia ngai mundele nazali kuembrace ye nazali kupesa ye bote maboko na ngai ndengeni ya kukomu mtu mwindu ndio te yo zania kisi na yo soko lati yango kupesa mtu mwindu okuma na ye mwindu nukula yete kasi ngana zama dile kuwana te na boyi na kupesa ye mbote te alibi uzara kula kisanga soni kasoni na yo wane chali yo ngai na kupesa ye mbote te mpama te na kuku jemate na kuma mtu mwindu ngana chali kasi mutongo ponda kuizalite abini na kati na mabele nikola ndeke ngai na titu benye bina chani na basapatu na natete kitoko kasi alinye kupesa ngamba tete pourquoi parce que je suis noir wana izana ngapasi ikala kengala iso moko munene mukolo mususu tozalaka na Israël tokendaki du côté palestinien. To côté na kati na mur de Jérusalem. Sebe to kumi kuna na moni mwana mwindu moko soko azana 7 ans de 8 ans. Alati moi tu coupé ou bien peut-être une petite culotte na ma blouse ya mwindu. Ndenge ba tuna kala biso baza kuna sababu elamba mwindu. Namoni mwana moko aye ya mwindu nakabuka simwana wa dunia tangwa na ye perdona na yala ke sami papa nzala simwana mwindu aliyo wati na yibe kwenye banangai ki arabe ke na ye bate na kina ye zalite na mjibe kaka nde azala kulela nzala tangwa na ye sala kaka de wana mwana nzali na wa isalingai na kamati $20 zala kina ngana posi na mwana wana sopeli bon ngana kenyi mon directeur de cabinet c'était Bena azala ko yatima mais alors que ça on appelle ça qui on peut kumaki bankoko na ye azala kina kati na mirwana azala ko kutala tango mone kaka billet ya $20 wana bini saki na pesa na mwana ya kiti mbangu aye alia beteli no mwana wana directeur de cabinet na wala ko landa ye na sima wala ko landa ngai na sima tango amoni boy alia tangi mbo arabu wana maboko aboteli billet réaction arabe wana le bien médecin mais vous êtes un fou qu'est-ce que ça peut un geste mais vous êtes un impoli donne le regarde donne le dit mais je pense que vous êtes plus fou que moi. Les $20 on vient de donner à cet enfant et ce n'est pas à vous. Alors il a dit vous ne savez pas mais ses ancêtres ce sont nos esclaves donc les 20 zaïs et les $20 me reviennent de plein droit. Bena tango oki boyo bena asiri kandi je ne vous le remets pas parce que c'est sorti de main de papa et je ne vous le donne pas. Allez azini si $20 na poche. Vraiment le monde montre monde à l'endroit mawa. Malheureusement je ne sais pas m'exprimer en swahili pour que vous tous vous puissiez comprendre ce que je voudrais dire. Soko totali na Kenya na Australie na masina ngai na directeur de cabinet na ngai na 1980 na kumi na mboka boko babenga kafuna Melbourne, une grande ville comme Kinshasa, 3 500 000 habitants. Mukili wana ya Australie ezali mukili ya batu mwinde ya bamundele te kasi bisi yosi tuzalia wa mingi te hili te mbuka wana ezali ya batu mwinde hili te hili mbuka bamundele orke ezali ya batu mwinde batu wana natali bisi bantu tuzalia wa solo tuzali mwinde kasi soko omonenda batu wana baleki ye mwinde kasi suki ya mundele ntango na komaki na Melbourne le 12 mai 1980 à 7 h du matin. Kokamwa
tango to bini na avion sika to tena regard mpaka to rappeler formalité ya kokota na mboka wana medi kama mboko isala kinga pa tango tuwero ko mamnu kandao kutala formalité ndenge basala ka le moni ba munde oyi ba bima ki bosso nga ba yiko Milan mais il a fait frère qui vous attend ici non vrai ici en Australie d'où viennent ces frères là bon n'allez que maintenant continuer que ça la mikana mais lui nous allons les remplir à votre place allez d'abord rejoindre vos frères ngai na ma kuna ngai to bimi na kinaki to koti tangu to bimi na kati la porte to moni ba temine ba to mwindo ezali mboka na bango dans une capitale comme Kinshasa où il a 3 500 000 habitants na kati na mukili na bango ba temine na mboka mobemba wana ba to mwindo bango mine kaka ba ko kuvuada na mboka wana comme solo bango bazala kimine batelami na moni ya pancarte bakumi eminence ngenda na keimbangu na sepeli na tonga ni wote tangu na liyo kupesa bango mbote baboi dipani nini tekati bozo kuloka nani tu yako kuloka sone eminence ngenda mais c'est bien moi batali yo na liyo les ngai batali ngai ya zara kimbu tamuntu atali ngai ningona makolotini mutu nana liyo ngai yo jangenda mangala liyo ezali peza yo mwana simu kimbango na liyo zali ngai batali ngai liyo mutamuntu alibite yo koko zala ningona te soko yo zala ki mwana papa simu kimbango oyo te yibi biso bantowa nde okumaki mpaka erga na mbula wana na 1980 nazalaki na 62 ans na libi nazali mpaka nazali na âge 62 ans bango balibi ce n'est pas vrai nakamaki passeport napesi bango batangi mais comme nayibi ete renseignement ezalaka incomplète bango balibi oui asolo tomoni kumu na yo kasi mpate teyiba soko ezali yo te nisani na yodote nakamati livre d'identité na ngai sika nyonso nakokendaka na komema mboka na ngai esika nyonso nakokendaka nene bino bato ya mbuka awa na likasi soko natuni banande bazali na buku na bango sika soko bovaa na kati na mboka na bino nayibi te soko nakokoteni ngayoluka kwanga banene bazali na buku na bango ya mpako carte de citoyen l'excellence bayo bazali yango bato ya likasi bayo bazali na livre d'identité na bango carte de citoyen ebongo soko leta ye ko encercle biso atuni ete ale moko te akobimako na soko buku mpako ezali te ebokobimela ndenge nini ete irai esika nyonso tu nakokenda nazali na buku na ngai bokosonisaka nemini pardon ete tango na laki buku basali biangela akomalaki importe evidama nazalaki na buku oyo ya sika biangenda kontima bati entre parenthèse Joseph fils de Simon Kimbangu tango batali fils de Simon Kimbangu ale baleli bango mine e mama batali e de mwile mari baleli sole zali yo mais tomoni mawa bona nanga mamuke bodi misangana yo ko jamu montanga ngate na zero ko na zali presse tomoni mawa yo ozali mwana papa Simon Kimbangu bino na Afrika boko kanisa kanini ye Simon Kimbangu ezali kaka bino biso bato mwingi lokola bino mikoko na biso mosusu azali kuna na likolo nani atango baleli bayo baleli tango baleli so ngai na kulelaka ngai edende te soko moto akufi na kulelaka te
kasi mokolo wana nalelaki pamba te bango balobi ete estce bino bokanisi ezie papa Simon Kimbangu ezalaka bino na Afrique ebongo biso nkoko na biso nani ntango nalobi ete solo yo mpe ozalaka mwana papa Simon Kimbangu lokasi mpane ni boboki biso boye. Deuxième question, est-ce que biso mpe nzambe moto asalaka biso? Est-ce que biso mpe nzambe ka moto asalaka biso oyo esalaki bino na oyo esalaki mondele? Ntango baleli ayi lampe namoni mawa osalinga mizeba moto amuntu wana aleli lokola mwana moke na baoyo amemaki bango nyine babande kolela ngambe mai madini na miso na mampu malonga tali mubana ya leko yente aye musala dini ba mundele nyoso baje baye kukuta na biso tazala na bango nzela moko kasi ni sipa ni oza kolela moya kutasa nakuna kera ponzo zalike pamba te bango balobi mwana papa Simon Kimbangu biso tozali na nkoko mosusu te. Simon Kimbangu azali moto oyo azali interprète na biso pre ya nzambe ekasi bino na Afrique botiki biso ntango wana bopesi ya histoire nde tala il y a 200 ans je parle bel et bien du 12 mai 1980 bango balobi ete il y a 200 ans nous étions nous aborigènes de ce pays. Nous étions 14 millions de Noirs. Et l'homme blanc qui nous a porté la soi-disant civilisation, ils étaient au nombre de 200. Maintenant, l'homme blanc, ou bien les blancs sont devenus 16 millions et nous qui sommes les natifs du pays, nous sommes réduits à notre plus simple expression jusqu'à nous réduire à moins de 300 000 habitants. Et nous sommes partis tous les autres. Adam et Ève, ils étaient des Noirs. Je l'ai toujours dit, c'est depuis que j'ai découvert et que cette terre que vous avez ici à l'Italie, la même terre que j'ai dans le Bas-Zaïre, dans les Kivu, dans le Kasaï, que ce soit dans le Haut-Karou, dans l'Équateur, ma belle mango wana kona kukuta na wana poto, oka na Europe, oka na Amerika, oka na Oceanie, oka na Asie, oka na kukuta na taka bema bele oyo. Nzambe alubi ete tosala moto na lolenge na biso. Conclusion, nomoni ete mutu ya riboso ya Salamanca azalaki mutu mwendo. Tolinga te ezali nzeli wana. Mutu ya riboso ya Salamanca azalaki mutu mwendo. Adam et Ève donc bazalaki ba ancêtre na biso. Makambo maleki biso mingi, mpasi eleki biso mingi, mpo ateto effectuer des recherches. Le plus grand défaut que l'homme noir a, même les intellectuels, les plus avertis, mais ils ne se donnent pas la peine de se découvrir qui suis-je moi en tant que noir. Nous avons des grands chercheurs africains, mais qui préfèrent chercher les autres. Mais se découvrir soi-même, nous vivons toujours dans l'ignorance de notre propre personne. Et à partir du moment où nous n'allons pas nous découvrir, nous allons continuer à dépendre des autres, qu'on le veut ou non. Parce que le reste comme on est dans le vieux, on a fait la discussion beaucoup. Pas bataille, on a fait une discussion sur matière première, on a beaucoup de ça, papier, en tout cas. Naibite to bana kokuma sogona da mamakaya ni naibite ibe makaso ni naibite kasi neje na mazana niso le savoir-faire nous l'avons mais malheureusement nous sommes handicapés. Nous avons le but il y a solo ndenge babebisi beaucoup na pas
totangi yango oriente lifumo ya Kam na tata na ye Nowe apesi etumbo na mwana na ye Kam ndongo salanga de ye ozi etumbo yozi bana na ye bakubuta mana yango bana na yo bakubuta mana yango. Donc nous avons été condamnés. Ba mama batata na kutana nani hapa nalikasi bisu kurubaka bisu kuzana generation ya nini sasa pase yako na nao bisu kuzana generation ya nini Eliza kwanza na Kiswahili shiniwasea ngana ilitendenge bakubanga kwenye papa anauliza kwa sisi wote watoto walikasi ya kama sisi tuko wa kizazi ya ngapi? 4e génération papa. Vous avez 4e génération? Ya solo bondini yango. Alors mawa tokotanga kama kana matoto nzambe kasi kulimba la Kongo tata pastor ya KBC yakana nao yakana Biblia na hiyo to zali 4e génération matama baby yo tango yo mkotangira kabisa kwa TikTok kuna hizo dozanzi na hiyo na kabisa kutangira kabisa nini banda kaka na premier mboka liboko si kuma wana ikikaona lala mwana yo kila amri 10 Mungu akasema maneno hayo yote akisema mimi ni Bwana Mungu wako aliyokutoa katika nchi ya Misri toka nyumba ya utumwa usiwe na Mungu mwingine ile mimi usifanyie salamu ya kuchonga wale kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia usiinada mbele zao kuzitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4 cha wale wanaonichukia na nitarimia ole kule kwa ngana wote malamu pamba hiyo ndio ukutanga kama kile kumeka kama mke ale wana sasa hiyo ni pale usifanyie salamu ya kuchonga wala kitu kilicho mbinguni juu wala duniani chini wala ndani ya maji chini ya dunia usiinama mbele zao kuzitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu nikipatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 wala cha 4 tozali generation nini ekasina mukana matoto nzambe balubi ete ngai nzambe baoyo bachola kingai nakopesa bango utumbo bana na batata na bana nawe alebi ete yo Kam bana yo moko bana na yo bana na yo na bankoko na bana na yo bokobotama na etumbo ko ili yango sokote ili yango te ili sokote ili kamona te esikasika wavalili ete ngai nakopesa etumbo banda na batata